na éclater ballon parce que eza oyo na bakosatandre te na bakozela te basi oyo baza baafricaine na bakosatandre na basi peut-être bakuta na continent mosusu mais oyo nayomona awa donc tolongola yo to so bazaka baafricaine nayebi te so na polo tolongola yo oyoka bato balongo tolongola yo yaya tolongola ye La prochaine femme, s'il vous plaît, vous mettez le maboko. Merci beaucoup. Bonjour, maman. Comment vous allez? Moi, Bénédicte. Bénédicte, on a âgé. Nana Tempeina. Vous avez payé là, ok, Bénédicte, nous va là. Nana Namji. Ok, au sein de la ligne, là, c'est quand tu donc il y a un tout voilà la maman papa bon c'est au niveau là quand même au niveau quel là ok donc aujourd'hui le camion il a on a fait les papiers Ils ont bail. on bail avec ça bon toke siko na deuxième ndeko na biso atobolaki eloko pema ok bon ndeko na biso kombo na yo âge na yo ovanda wapi pe osala nini na vie kombo nanga Carlos navandi na Njili, j'ai 30 ans naza ingénieur électricien et un acteur cinématographique na pasoli eloko pema te po aza kitoko te to nini te mais le regarda epais bas âge Andes quoi. Âge. Ok. Bon. Alobi na ngai parce que âge eza un peu omoni. Siko nga lisimo na tuna yo. Ndenge ndeko na Carlos aza boye. Okoka kondima eso eloko pema ezalaki. Te. Banda kune na ezaki dake na ondime te. Ane zana bona yena abite na polo te. Oh, ezande bongo. Alors, c'est vrai. On causait justement pour un peu passer du temps, mais c'était pas que non. Oh. Mundele. Si j'allais les choisir, mais il fallait une tobolaté. Osez, Sili. Ça banda qui déjà ko draguer. Ah si, solo qui déjà avant. Et si pas quitté. Juste pour un peu passer du temps, mais ce n'est pas que non ou quoi que ce soit. Yebisingai pona ngabite na dana mtuba. Oh, mwana mbo yo to panje skona san. Bene, ya solo. Ya solo. Non. Et si, ok, ya. Don attente. Bon. Kombo na yo, âge na yo, osalaka nini, ovanda pe wapi? Je réponds au nom de Ogradius Mulala, Naza fonctionnaire na sala na SIDEP, en part ça, Naza décorateur, il y a une manifestation événementielle. J'ai 23 ans, nous avons un quartier en Anjid. Ok, mon frère, pour nini, otobelo rapema pour na serre na biso bene. Na tobelo après ma, elo liboso, na linga d'abord ba femme courageuse au basalaka. Deuxièmement, azala pembe pour biso mibel tozala tellement compliqué. Lelo so moni moi sa vie na lobiso ke kuno mona kitoko moi so moi sa vie na o. Fo azala tellement kitoko, tellement sexy. Ba genre le quoi ba Didiston na Queen Sec, ba genre ba sona ba. Yeah. Umone lo alobi. Nazangi maloba. He said he has a wandering eye. Donc biso ezala partout. So moni we aling, so moni kon aling. Aza sérieux. Donc ya na ngalo za serete, c'est bon za serete. Naza sérieux azala kitoko genre le quoi Didiston pour na tia misu libanda ta ja fille à deux marches. Tellement sexy pour et tsanga vami sur libanda. Bene. Oyoki eloko ndeko na biso alobi. Ya yonde siko ndenga za boye.
okokai kondima ye te loba na ondime te ngalinga mobali aza kitoko vraiment aza vraiment kitoko ye vraiment yo olobi olingaka mpe mwasi mwa clair mwa pembe ye mpe aza mwa clair mwa pembe te aza mwa caramel chocolat. Bon, genre, non, il est peut-être les appels à pakula tchoko, au fil au temps, tu vois, comme on a 40 ans, 50 ans, on a une Et si, c'est bon. Yara, bon. Nde on a biso, âge na yo, kombo na yo, âge na yo, ovanda wapi pe osala nini na vie? Ouais, kombo nanga Eli, naza na 24 ans, nasalaka na ministère ya justice. Bah, en le regardant comme ça, Zela. Yo otoboli eloko na yo ya pema pona nini? bon, aza kitoko. Ke asala te, ça ne dérange pas. Bah, du coup, j'ai trouvé que tu as un peu en la même taille, quoi. Et là, il retire un peu. Mais à part ça, vraiment, carré. Bon, bene. Oyoki eloko ndeko na biso Eli alobi. Est-ce que yo okoki kosepela na ye? aza na yebi da toboli aza na sepela na ye da toboli Omoni asepelaki na yo me otoboli. Na otuna yo sikoyo, okozongisa eloko ya pema? Bon, nakoki kozongisa eloko ape vu que naza pe na bami bana biloko ape peut-être pe bana pusa na ye. C'est mieux on continue là-bas. C'est mieux on continue bango donc oboyi ozongisa eloko ya pema. Oboyi. Ok, problème ezati. Toke kasi. Bon. Ndeko na biso kombo na yo, âge na yo, ovanda wapi, outa pe wapi s'il vous plaît. Nanga Eli. Auti na Ngalema. Aza MC. Ok, bon, ndeko na biso Eli, pona nini otobole eloko ya pema? Nakoloba ndeko nanga Benedict akitoko, mais papa na ngai ngai mwasi mulai. Nanga mwasi mulai aza kitoko, avuma kitoko. Oh, genre par exemple kosala te woni za raison te. Na akitoko ngai ngabasi o ba mulai. Puisque namona kepe déjà. Ok, pas de souci. Bon, ndeko na biso Eli à répondre question. Pona yo sikoyo. Ndeko za bwe so azaki na eloko ya pema ti sikoyo. Okondima ye. Pona nini? elo te aza na yebi ene nga ndima na te Ok, yayo yoki. eza choix na ye Pas décision na ye, hein? Ok, bon, toke kasi. Choix na yo, ba décision na yo, ba conséquence na yo. Alors, bon, ndenge za boye yaya, eloko ya pema etikali 3. etikali 4 4, hein? etikali 4 Oh, 1, 2, 3, 4, pardon. etikali 4 To tuna ba atuna bango ba question to atobola moko. atobola mibale Kende siko pona mibale otobola. Ok? Allez, vas-y. Bon, ndeko na ngai bene. Otoboli mibale. Siko tokende otuna bango pona nini bazalaki ka na eloko ya pema. Ti outi otobola bango, ok? Bon, ndeko na biso, kombo na yo, âge na yo, ovanda wapi pe osala nini na vie? Kombo nanga Patrick, naza Njilwa. Naza ingénieur frigoriste. Ok, bon. Yo ozalaki na eloko na yo ya pema po nini otobolaki te? Bon, natoboli te parce que mwasi nyonso aza utile. Mobali akopa kofasone mwasi na ndenge akuteli ye. Place okuti na 1 obakiseli ye 2. C'est ça. Omoni réponse à malamu, hein? Sikoyo, ndeko na biso bene. Ndeko na biso bene. Pona nini otobolaki eloko ya pema ya ndeko na biso Patrick? natobola ye pona ala na mutu na pona Na ndenge ya mabe te, ndeko na biso Patrick. C'est bon, hein? Ok. Otobolaki oyo ya sika? Oyo ya suka, toke kasi. Bon, ndeko na biso, pesa biso kombo na yo, âge na yo, ovanda wapi pe osala nini na vie s'il vous plaît? Kombo nanga Winner. Naza mannequin.
naza âge à 21 ans. Uvanda wapi? Matonge. Matonge. Ok. Winner, pona nini otobolaki eloko ya pema na yo te pona ndeko na biso Bene? Bon, nasepelaki na ye. Aza na miso ya bien, de jolies lèvres, na sourire ya bien. Asepelaki na yo, aluli yo. Yo pona nini otoboli eloko ya pema na ye? Dana lobaki nalana mutu na pona, yo natobolaki. Ah, Déjà, pesanga réponse mosusu Bene. natobolaki po. Otobolaki. Natoboli kutu po. Ane mabeta aza bien, mais bablo matoi banini. Ok, ok, yaya oyoki. Déjà aza na mutu na ye déjà alingi. Akende pa na ye. Aza déjà na projet na ye. Ok, donc tozongi kasi. Awa, aotuna question ti. Ayamba mutu oyo aponi. Ayamba mutu aponi. Kende oyamba mutu aponi. Kende ozombali na yo. 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 Balingani ye. Allez. Boyawa. Bene awa. Leonabiso awa. Oyebi ke Leonabiso otuni ata ba question te otiki kuna na eloko ya pema. Kasi kende tobola ye pe? Hein? Ok. Problème te. Bon, bino bozela awa na ke tuna ye. Pona nini adobola eloko ya pema na ye te, ok? Bon, papa, kombo na yo, âge na yo, outa wapi, osala pe nini na vie? Oui. Bonsoir. Kombo na nga Héritier Fumunzanza, navanda na limité Funa, naza na 29 ans, naza artiste cinématographique. Cinéaste. Bon. Otobolaki eloko ya pema na yo te pona nini, pona mama Bene? Natobolaki yango te mpo nasepela ye na ye. Me ye aponi mutu oyo motema na ye elingi. Siko ababi pona mwasi na pona mobali na ye pa poni mobali na ye. Eza te. Mais soki oyo aponaki atobolaki eloko ya pema. Okanisi alinga ndima yo? Bon, na sir soki mutu oyo aponi wana tobola deja eloko ya pema, j'ose croire qu'alinga ndimanga. Ok, pas de problème, merci beaucoup. Bon, Bene, oyoki eloko héritier alobi. Sikoyo pona yo ndenge otala ye boye, osi oponi mobali na yo. Est-ce que ye akoza pe type mobali na yo soki ndeko na biso azalaki te? Te. Pona nini te? Elo tenga mo kande na yana pona na mutu te. Olinga lopona mutu te soki ndeko na biso azalaki te. Ok, problème eza te. Merci beaucoup. Sikoyo toke epa ndeko na biso, kombo na yo, âge na yo, ovanda wapi, pe osala nini na vie? Kombo na nga Moïse, naza judoka de profession. Yango nde nasalaka kwa mosala. Naza na 28 ans. Naza su pe coach ya sport. Coach ya sport. Ok. Bon, ndeko na biso, yo otobolaki eloko ya pema na yo te pona nini? Natobola yango te parce que nga pe nasepela déjà na Benedict. Yango natobolaki te. En plus, ça va répondre à ba critères na ngai. Nga nakwaka na mwasi oyo ata lelo aza na eloko te elobi akokoma na quelque chose. Ok, yaya. Natindi bango epa na yo. Ok, bokende osala confession epa yaya na ngai. Nasepeli makasi, merci. Yes! Boya, bobanda! Mama Benedict, olingi papa Moïse? Papa Moïse, olingi mama Benedict? Balingani topeta mapoko! Bon, c'est une de boye na émission éclater les ballons, retrouver les mots. Les lions de bolingani, boko kende na restaurant, tokolanda bino na restaurant, tolanda relation na bino. Tosepeli makasi nde boye, bokende malamu, tokolanda bino na jani na bino. Merci beaucoup.
Mama jeunesse namoni oyeli biso lisusu awa oyo kozwa mobali na yo. Yebisa bango kombo na yo, âge na yo, ovanda wapi pe outa wapi mpona bato oyo bayebi yo te. Kombo na jeunesse. Nafandi na Super Lemba. Na 28 ans. Osala nini? Nakanga suki natekaka en ligne. Ok, jeunesse. Moni bamibali bazara wa batelemi. Nangi natuna yo sikoyo. Ba caractère oyo ba type nini olingaka na mobali? Bon. Mobali azala kaka mobali responsable. Lino pe malembe. Na nini olingaka te na mobali? Atrompe nga te. Akosanga pe te. Ok. Bon. Maman jeunesse. Namoni déjà. Yaya. Aide ngai combien bato boye loka pema? Bon. 1, 2, 3, 4. 4, hein? 1, 2, 3. 3. Ok. 4. Seigneur, ok. Bon, maman jeunesse. Ya to kende tina suka kuna parce que namoni atobole loka pema après tozongi sim. Ok? Bon, ndeko na biso. Kombo na yo, âge na yo. Pe pona nini otobole loka pema s'il vous plaît. Moi, c'est Winner. Naza a 21 ans. Bon, Natoboli po Aza déjà plus âgé que moi. Et puis, Aza a Pouchou. Donc, Bagouna ngate. Ah. Wana ofingie. C'est na fini était Aza munene, hein. Nga déjà bapoa na rien. Ogogate. Allo baka. Ok, bon. Maman jeunesse, oyoki déjà Winner a lobby amoni amimoni lokola mwana muke epa na yo. Yo ndenge omoni eboye. Okoki kosepela na mwana boye. Kosepela na ye. Bon, kosepela ne c'est trop dire. Nga pe donc na ndenga pe na kolinga na sepe na ye te mais aza ne bien pona bato ba olinga ye. Ok. Merci beaucoup. Bon, tozongi sima. Yebisa biso kombo na yo, âge na yo. Pe pona nini otobole loko pema? Là, Carlos, 30 ans. Aza na ye vraiment kitoko. Aza vraiment kitoko. Et puis, tant que nous allons dans le Aza sage. Mais ce n'est pas vraiment mes choix, si je peux dire. Balobani, à Kotiote. Bon. À Kotiote. Chacun a un rêve, hein. Nan ndenge muta pasara maramnae. Bon. Peut-être, et puis, vous avez vraiment écart. Moi, ok, merci beaucoup, Carlos. Maman jeunesse, Carlos a lobby. Omoni Carlos Ningazabe. So, Zaika Nelo Apem, Okwandi Mae. Bon, eza likambo ya choix ya muto sepela ye. Bon, na so azaini nelo apema. Ya teke na kuondi mete me yanga pe na sepe na nga kozala na ye. Eza likambo mutema pena na ye pe ebeti te. Ok. Pas de problème, bolo. Parle plus vraiment là, moi, yaya. Alors, moi, madame, choix na ye. Choix na yo, maman. Yaka. Bon. Oui, qui? Ah, je me rappeler. Pardon. Ok. Bon, changer kaka. Bon, ndeko na biso, kombo na yo, âge na yo, pe pona nini otobole yo kapema. Bon, kombo na nga au Gradius Mlala. J'ai 23 ans. Na tobole lo kapema parce que toi qui toi le bosso, maman jeunesse, le baki, par rapport à âge, et correspondait à tes. Malgré Aza Kitoko, taille acoustique, d'accord, mais na âge et correspondait à tes. Elle est aussi femme courageuse, pour vendre la ligne, comme na âge et correspondait à tes. Ya lobby na âge et correspondait à tes. Mais yon nengo tala boye. Et quoi yon correspond? Yé pas un bien, mais, pour na âge pour tout mais, pour correspondre pe, y était. Ok, pas de souci. Merci beaucoup, Tozongi Sima. Ndeko na nga enga yebi déjà kombo na yo. Yebi sabato ba yebi kombo na yo te na âge na yo pe pona nini o tobola ki eloko apema. Bon, kombo na nga héritier, âge na nga 29 ans. Na tobole eloko apema po parce que namoni ndeko na nga moko aza wa déjà sepeli na ye. Yango nga autrement moyen asala eza te. Yango na toboli ka eloko apema. Donc o dégage nzela. Oui, nasikeli ye. Ok, oyoki ndenge ndeko alobi? Ok, bon. Ndenge aza boye déjà,
omona ye lokola mobali moko okondima. Bon, aza na ye mobali soki ondima na kondima me ayebi de yake abidi ana aza de ana mutu na ndimi mwana ndimi susu eza te. Ok. Bon, yaya alobi te ke yo oza deja na mutu andimi abidi ayebi ke moninga na ye deja asi andimi yo. Asepeli deja na yo. Bon. Est-ce que nanu toyebi nanu ndeko yango nanu te toyeba sikoyo yaka. Allez. Bon. Ya otelema awa mama. Yaya. Eloko ya ballon etikali 3. Etikali 4. 4, pardon. Sikoyo atobola moko to mibale ou bien atuna question. Atuna question. Bon, nali natuna boye na ba oyo nyonso batikali na ballon. Oyo nakopona lokwa mobali aza na capacité ya kozwa nga en charge to akoka te. Boyoki question. Ok. Allez, tobandi awa epa ndeko na biso. Suite ya question na ye na répondre oui. Na musala na nga nasalaka naliaka bien na mviaka te nakanisi na kozwa ye en charge kitokos. Bon, toke susu epa papa awa. Ndeko na biso, kombo na yo, âge na yo, pe réponse ya question oyo mama jeunesse atuni. Est-ce que ozwa ye charge? Kombo na ngai Patrick, naza na 30 ans. Mpona kozwa ye charge esimba. Ya kosimba. Simba. Kaka bongo. Osala ni? Aza ingénieur frigoriste. Aza ingénieur frigoriste. Oyoki. Malili na frigo babi. Donc split esalaka tout le temps na ndako. Ndako malili. Ok. Torekas. Mundele. Nde naomona mama Genesis nde ezotambola naomona ozolinga mutu awa. Deja oponi mutu na mutema. Deja si aponi mutu na mutema. Eza bongo te. Eza bongo. Lakisa biso nano oponi. Lakisa biso. Sima o lakisa biso mbali olingi. Yambaye. Ya telema. Mazelesi ya telema awa. Bozela nga nanu na tuna bango po ya nini bazaka na eloko ya pema. Oyo nasi natunaki nanu te, ok. Bon. Patrick, nayebi kombo na yo, yebisa bato oyo bayebi kombo na yo te na âge na yo pe mpona nini otobola eloko ya pema te. Kombo na nga Patrick, naza na 30 ans, na tobolaki eloko ya pema te mpona sepelaki na ye. Osepelaki na ye. Ok, merci beaucoup. Wana simple. Ok, toleki. Bon, yebisa biso kombo na yo, âge na yo pe mpona nini otobolaki eloko ya pema te. Ouais, kombo na nga Eli, j'ai 24 ans. Na tobolaki eloko ya pema te parce que j'adore feeling na ye. J'adore ça. Donc une femme classe, elle a des atouts naturels. Donc nasepela ne vraiment. L'amour n'a pas d'âge. L'amour n'a pas d'âge. L'amour n'a pas d'âge, hein, ma jeunesse. L'amour n'a pas d'âge. Ok. Bon, papa, kombo na yo, âge na yo, pe mpona nini otobolaki eloko ya pema na yo te. Merci. Kombo na nga Eli, j'ai 28 ans. Eloko esepesa mpona ye courageuse. Courageuse. Na basi mosusu baza nango te par rapport ke abi atekaka tout eloko esepesa vers ye. Ok. Bon, aza mwasi moko asalaka atekaka donc aza capable ye moko donc. Ok. Merci. Alors pe ba charge. Ok. Bon. Déjà mama jeunesse asi aponi oyo alingi aponi te ayambi. Ayambi. Bon. Ma jeunesse. Ndenge oponi Jean awa. Jean, nani totunaki yo ba question? Tosi otunaki ba question. Oui. Totunye te. Oza question otuna ye. Ye moko milobela. Le jour nayaki na casting, nayaki na bule yake naya kozwa mwasi na nga. Siko autant nakomi oyo lelo casting. Mais déjà ye abetaki nga na miso. She was very open to me. That's why. Wana baloba anglais. Type alobi na anglais azaki ouvert pona ye esepeli si ye. Ok? Yo âge nini? 26 ans. Maman, yo âge nini? 28 ans. Nalobaki na osala histoire comme président Macron. Na obala muto aza âgé comme Macron.
Yaya oyoki makambo alobi. Ya kozwa mwasi na yo, ya Ya kozwa kozwa mobali mobali na yo. Ya kozwa mwasi na yo. Bazwi. Yaya, ndenge eza boye, ma jeunesse. Est-ce que osepeli vraiment na mobali ozwi lelo? Oui, nasepeli na ye. Osepeli na ye mpo na nini? Bon, aza bien, ayebi oloba. Bon, kaka nde alobi ke azwanga charge, se ke akoki. Akoki kozwa na charge. Ok. Naotinda bino kuna epai yaya na ngai. Asola na bino bosala mwa confessionnel kuna. C'est bon? Ok. Allez, bosimba na mokili. Bobetela bango maboko. Maman jeunesse, est-ce que olingi papa Jean? Oui, nalingi ye. Papa Jean, est-ce que olingi maman jeunesse? makasi kolega. Ah, nasepeli bongo. Balingani ye, tobetela bango maboko. Bon, boke na restaurant, boke kolia, boke komela, tolanda bino, melo teme koya. Malembe, za malembe koya. Après, wana tolanda bino, toye bande, bolingo na bino zo kende. Merci nde boye éclater les ballots, bo trouver to sepeli makasi. Thank you so much for coming. Merci. Ah! Thank you. Ok, bon. Toresco prochaine célibataire. Célibataire à moi si Abima. Mettez-le maboko. Mettez-le maboko. Mettez-le maboko. Ah. Yebisa bango. Kombo na yo, âge na yo, uvanda wapi, pe osalaka nini. Bonjour, kombo nanga Arlette Fatak, j'ai 23 ans. Navandi na commune na Ngaba, natekaka mapapa, ba parfum, na débrouillaka. Ok, Arlette. Merci beaucoup ndenge oye na émission na biso. S'il te plaît, yebisa biso. Bajan nini ya mibali olingaka? Nga linga ba genre mibali, na pona ba genre te sincère mibali atanga. C'est bon. Ok, azalaka étudiant assez atanga et tout comme ça. Azala gradué. Oui. Ok. Bon. Bajan nini olingaka te na mibali? Bon, nabi na linga nanga ba genre nyonso me atanga kaka. Atanga kaka, donc azala mutanzela te, azala voyou te. C'est ça. Ok. Bon. Namoni déjà yaya, edengai combien de longole Nde naomona boye 1, 2, 3, 4. 4. Ok. Bon. Alex, yaka sitoke yotuna bango pona nini batobole eloko ya pema. Ok. Bon, ndeko na biso awa. Ndeko na biso kombo na yo, âge na yo, pe pona nini otobole eloko ya pema, s'il vous plaît. Carlos, 30 ans. Bon. Natoboli eloko ya pema, eza te po aza kitoko te, non. Aza na ye kitoko, mais je crois que bandeko mosusu baza bakosepela na ye. Eza mala. Ah, mais yo déjà so baby si chance na parce que olingi bandeko no bakosepela na ye. Bon, en fait, je me trouve pas en elle. Je me trouve pas. Ok. Yaya oyoki. Asali shwa na ye. Asali shwa na ye. Arlette, omoni ndeko na biso Carlos, so azali kaka na eloko ya pema, olinga ondima ye. Koki kondima ye, pardon. Nakoki kondima ye te, parce que déjà aboyaki ngai. Nga mpe nasepeli na ye te. Ah, omoni obebisi no chance na o. Ok, problème eza te, toke kasi. Bon, ndeko na ngai, yo olobaki olingaka bana basi pembe, ye aza mwa kitoko ya pembe te. O ba Didi Stone, ba nini boye, comme ça omona musika te okende kotala epai mosusu te. Kombo na yo, âge na yo, pe pona nini otobole eloko ya pema. Bon, je réponds au nom de Gradus Mlala, j'ai 23 ans. Aza kitoko, beauté moi si est dépendant na mutu o alingi. Juste na ba style nanga ba goût nanga. Bon, et simbi te mais elle est jolie na tikile bandeko msusu. Yo ozolanda réponse à moninga yo point. Bon, nandi na olongo la wa ouais. Na olongo mulongo kozanga te. Bon, en bref, pour nous la clair, aza vraiment ba style nanga te. Aza kitoko maza ba style nanga te. Ok, merci. Arlette, oyoki ndenge Gradis alobi. Yo ko ondima mobali ndenge ye aza. Nakonzima mobali ndenge aza te,
ye mpe na style ya mibali na nga nalingaka aza te. Ok, pas de souci. Oui, kasi pas ndeko na biso prochaine fois. Bon, ndeko na biso âge na yo, kombo na yo, âge na yo, pe mpo na nini otoboli yoka pema s'il vous plaît. Oh, comme Langa Eli, j'ai 24 ans. En la regardant comme ça, Aza joli, Aza bien. Aza répondre à ba critères nanga, mais de nature na lingara ba fille anga bate. Aza ba style ba mibali olingaka. Boye aza mwa moke, mwa moke mpa na nga. Mwa moke mpa na yo. Ok, yo 23 ans. Oui. Yo 24 ans. Bon, merci beaucoup. Ndeko na biso, âge na yo, kombo na yo, âge na yo, pe mpo na nini otoboli yoka pema s'il vous plaît. Comme on a Eli, Aza 28 ans. Aza moi bien. Vraiment bien kitoko. Malheureusement, ana moi si a déjà. Apona ki déjà. Ah, Eli. Kasi longo na mulongo osa nini awa? Moi ça na de amatel boso na ngai nde. Onga na sepela ki na ye déjà. Mais eza eloko te. Ayaya. So aponi déjà moi si. Po ani aza na mulongo. Amatel boso ton deuxième tour na biso déjà akitaki déjà. Déjà akitaki. Donc aza awa. Aza awa. Siko yo zo te. Babelongi bozo linga bazali awa bazo. Yaya tala ngamu. Ba focus nanu. Il faut être focus, silence. OK? D'accord. Bozela nanu peut-être ba oyat. Aza yo na amatel déjà. Comment na ye nani? Aminata. Atelemi. Kasi longo na mulongo pesa mutu mo chance. Ayaya. Abima apesa mutu chance. Oui, abima apesa mutu chance. Alongo na mulongo. Po yo déjà oponi. Osi oponi mutu na yo. Alors. Aminata yo zo mubali na yo. Aminata. Aminata pe asepeli, osepeli. Tala caméra. Loba caméra osepeli. Loba. Asepeli. Osepeli po ani. Asepeli. Abaguna ngai. Abaguna. Allez, dégagez, bokende. Tane ba baby c'est émission. Donc pour la Arlette, ye alingi mutu mususu. Yaya, ndenge zaboye 3 ballons etikali. Arlette tu na bango question. Mundele nga moni opesa ba mibali scénario. Oya pesi réponse ya bien. Arlette opona. Mubali o asepli na réponse. Ngana pesa scénario. Oui. Ok, Arlette. Soki mobali na yo amemi yo sikoyo na restaurant mpona anniversaire na yo mpe ekomi bolie biloko botondi ekomi ere ya kofuta mbongo ya facture anango te osala nini? So na mbongo nafutela ye. Kaka bongo? Oui. Yaya ebongo soki aza na mbongo te. So na mbongo te ye mondo akoprendre charge parce que ye nde amemaki nga. Yango wana. Eza bongo. Ok. Bon, nga nasali déjà scénario epa Arlette. Sikoyo, c'est le même scénario epa bamibali oyo batikali eloko ya pema etikali. Pesa biso kombo na yo papa na âge na yo pe réponse ya scénario s'il vous plaît. Kombo na Patrick, ana 30 ans. Apona ndiko mwasi ndenge azongisi ano. Bon, aza na raison, a la raison. Pour rouler dans un restaurant, yo za nango te, ya fouti, c'est pas grave. Alobi, soki ba ye restaurant, ya aza nango te, mwasi pe a fouti, c'est pas grave. Oui. Arlette, oyoki? Ok, avant to pesa siko Arlette a réagir, to qu'est-ce que tu na ndeko na biso la même scénario. Ndeko na biso âge na yo, comment na yo âge na yo pe réponse à scénario. Kombo na nga héritier 29 ans. Bon, pour la réponse à scénario, ngai jamais nakomema mwasi na restaurant te tant que na mbongo te. Non. Na omema na restaurant soki na mbongo, soki na mbongo te na omema na restaurant te. Oyoki Arlette. Ok. Bon. Yaya, oyoki? Nayoki. Ah, ok. Bon. Ndeko na biso ngasi na yebi yo. Yebisa bango ba yebi yo te kombo na yo, âge na yo, pe réponse ya scénario. Winner, naza na 21 ans. Bon, soki na meme deti na restaurant ekena nango te
nakosala te moyen mosusu nakopesa te telefone na ngai tikala po tokende et la prochaine nakoya te na futi ata. Ok, yaya comprendre. Te na comprendre te. Donc asali ndeti lokola atiki like he put his phone on charge. Apesi bango telefone na bango na restaurant. Abi na ozonga kofuta. Ok, na Moni comprendre. arrête de comprendre. Basala ape bongo awat. Ok. Basala ka. Ok. Bon, Arlette, ya tozonga sima. Oloba bania. Mobali ya bien. Mobali ya bien. Ok. Bon, Arlette. Na ba réponse outi koyoka awa. Nani osepela na ye? Na ba réponse. Ba répondre bien mibale, ba réponse na bango ekoti ngai. Yaya ake tobola wa andimite. Atobola eloko apema o réponse o asepeli nango te. O réponse na ye ekoti yo te, o tobola eloko na pema na ye. D'accord. Pouvoir écrire pour na yo. Ok, bon. Toko tuna bango pona nini bazaki na batobola eloko pema na bango te kasi yaka. Kombo na yo, âge na yo, pe po nini tobola eloko pema na yo te. Bon, kombo na nga Patrick, naza na 30 ans. Natobolaki eloko apema te po nasimbaki yango po aza mwasi. Aza mwasi fo koyoka ye, nsima oreagir, okoreagir mbaka moko te toboli. Fo koyoka mutu, ava kutu basambisa mutu, ava bakanga kutu mutu bayokaka pe mutu. Bon, oyoki eloko alobi. Alobi apesaki yo chance oloba, aboyaki kotobola eloko apema, parce que alingaki oyoka maloba na yo. Omoni oza pe mwasi, andimaki yo ndenge oza mwasi, mais malheureusement otobola eloko ne apema. Ok? Ay, ndeko na biso, héritier. Komo na âge na yo pe pona nini otobolaki eloko apema na yo te. Bon, ngai so natobolaki eloko apema na nga te na olobaka nde ndeko na nga lobi. Nga mpe napesaki kaka chance etake mwasi, mais ye siko asepeli na ye na nga te. Peut-être oyo asepeli na ye azali, totikeli ye. Arlette, oyoki makambo héritier alobi. Nayoki makambo héritier alobi. Ok. Bon, yaka tozonga kasi nsima. Yaya, eloko apema etikali moko. Donc, winner kuna na suka. Eza nde winner osepeli na ye? Nasepeli na winner par rapport ya maloba na ye alobi nde etouche nga nasepela na ye. Ok. Bon, winner. Ya aux gens de biso, s'il te plaît. Bravo. Bon, yo otobolaki eloko na oyo apema te pona Arlette. Pourquoi? Azali déjà bastyle na ngai, déjà habillement na ye, outfit moko ya bien. Ndenge alata ye kitoko. Très bien. Na beauté na ye. Na beauté na ye. Aza be kitoko. Bon, sepeli. Ouais. Ok, malamu. Bon, Yaya, natina bango kuna oyo solo na bango. Oui, tinda bango. Bon, bokende, bozwa mikwa. Topetela bango maboko. Bozwa mikwa, simba ye na maboko. Bayambani sikoyo. Mama Arlette, est-ce que olingi winner? Oui, nalingi winner. Winner, est-ce que olingi Arlette? Tokos balingani. Bon, merci mingi nde boye éclater les ballots, trouver l'amour. To sepeli koyamba bino, bolingani, tokolanda bino na restaurant, tokotinda bino na restaurant poto landa nde bozo solo lande bolia, nde bo vandana, boko kende, tokoza na contact na bino. Merci. Merci.